Seigneur veuille maintenant par grâce bénir cette courte méditation de la Nkolo parole. na ngolu na ya pambola J'ai à oyo cœur le terme etangi moke ya véracité. liloba ngai na kati na motema na ngai naza na Nous lisons dans posa les Saintes tosolo na Écritures ntina que oyo Dieu ezali est solo véritable. toyali kotanga Nous le kati na savons. biblia toyebi ete nzambe azali solo mpe Nous toyebi lisons dans yango Romains 4, toyali kotanga loin de na là mokanda ya que Dieu, barome au contraire, chapitre soit 4 reconnu to comme ya vrai minei et que tika ete nzambe tout ye homme nde soit tondima ye reconnu ete pour azali menteur. solo mpe moto nyonso azala mokosi Nous lisons que nous sommes en lui les véritables. biso tozoloba kati Nous na ye ete aussi, toyali nous devons ye donc azali solo être ebongi devenus biso mpe tokoka kokoma véritables. Et baoyo mpe j'aimerais ya lire solo à ce sujet mpe dans la nali parole de kotanga Dieu. na ntina likambo Je oyo ne me na mets buku pas na nkolo au même niveau que nazali Paul. komitya te na Je esika pourrais moko presque na dire, paul je ne me suis nga pas mpe digne de nakoki porter ces koloba ete chaussures, nga pas kuti nakoki davantage ata kolata celles des mapapa prophètes ou na ye des te apôtres. Mais koleka oyo ya tous les basakoli to serviteurs ya de Dieu bantoma ont une chose en mpasi commun. basali na nzambe nyonso bazali Qu'ils aient été na grands ou eloko petits, moko ya importants bokeseni ou moins importants, ata chacun koloba a eloko ya apporté moke to ya sa monene part moko na moko azali de komema ce qui était biteni nécessaire à l'Église oyo ezali na et de ce motu ya qui kati na lingomba avait été mpe na déterminé oyo par nyonso tu Dieu yango nzambe asi selon son plan abongisami de bongisaki salut. kotalaka mwango ya lobiko na Chacun ye a moko reçu moko ayambaki la mission oyo qui lui était ezali assignée mosala oyo et nzambe qui faisait apesaki ye simplement partie mpe du azalaki plan de Dieu. kozala na Aucun kati ya d'eux mwango na nzambe n'a pu choisir moko na bango te oyo akokaki où kondima il devait vivre, epai nini quel ebongaki ete ministère, akoka quel kobika mokuma nini exercice, ye akoki kosala mosala nini akoki quel kosala ministère il kati na exercerait, quelle lingomba tâche il aurait à accomplir. oyo Tous ont akoki fait ce que kosala Dieu leur avait moko ordonné moko et cela asalaki oyo nzambe en toute apesaki ye mpe fidélité. asengaki ye na Et bosembo c'est nyonso ce que je désire moi mpe aussi yango mpe faire ezali mposa na ngai jusqu'à la lelo fin. nakoka kosala ntina suka C'est-à-dire kolakisa accomplir ete la mission qui nakoka m'a été confiée. kokokisa Et lorsque je mosala oyo nzambe pense apesaki à ngai cette parole de mpe ntango Paul nazali adressée à Timothée, kokanisa selon mosala oyo laquelle liloba il oyo devait paul ayebisaki remplir la timote mission na d'une lolenge manière ke akoka irréprochable kosala devant la face mosala na du ye na Seigneur. lolenge 1 moko Timothée 6, ekoki kozala verset 14. bopeto Et kotalaka particulièrement mokanda ya 1 dans timote 6 na verset ce 14 koleka temps qui na est ntango na réellement le biso tout oyo dernier. ekomi Non ntango na seulement suka le temps de la fin, mais ezali la kaka fin du ntango na temps de la suka fin. te kasi tokomi na suka ya Et ntango nous na suka appuyant sur mpe biso la wana parole du Seigneur, nous toyali pouvons kozwa relever la nkombo tête, boko liloba na car nous nkolo savons mpona que notre kotombola motu na biso délivrance biso est toyebi proche. ete likangoli na biso ekomi pembeni Les Écritures s'accomplissent makomi ezali autour de nous kokokisama ainsi qu'au sein du zingazinga na peuple biso d'Israël. mpe kati na libota na israele Laissez-moi commencer par la parole d'Apocalypse, tika ngai na chapitre banda 22, na verset likomi ya 6. apocalypse chapitre 22 na verset Apocalypse 6 chapitre 22, apocalypse verset 6. toemoniseli chapitre ya motoba verset Il me dit, 22 na verset ces 6 paroles sont certaines yalobi na ngai ti lobo et ezali solo mpe véritables. yango ezali Et le iyo Seigneur, le Dieu des esprits des nkolo prophètes, nzambe oyo ya molimo a ya envoyé basakoli son ange ye atikaki pour etindaki montrer mwange à na ses ye serviteurs mpona kolakisa na les basali na choses ye qui biloko doivent oyo arriver ebongi ete bientôt. ekóma kala mingi te Ce qui m'importe particulièrement, oyo ezali c'est le kotanga terme ou yawa le mot véritable. ezali oyo ezali liloba oyo tolobi Véritable. solo bosolo En allemand, c'est un peu différent, c'est-à-dire il est vrai. yango ezali mwa Dieu est bokeseni koyeba véritable. ete nzambe azali Et solo nous devons mpe être ebongi na pénétrés biso tokoka par cette kokota véracité de Dieu. na kati ya bosolo La na nature de nzambe Jésus na que lolenge nous ya recevons yesu par laquelle mpe biso oyo ou biso par la ozali nouvelle kozwa naissance na nzela ya mbotama ya est sika la véritable nature de yango Dieu, nde ezali car lolenge il moko ya était solo ya Emmanuel, nzambe mpona ete qui ye est Dieu azalaki avec nous. emmanuel Et ye nde aujourd'hui, azalaki nzambe kati na biso maintenant, il lelo veut être tosasa epi ye alingi en nous kozala katikati na l'espérance biso de la gloire. oyo ezali elikya ya Et nkembo la vie que nous vivons mpe encore bomoi maintenant, tozali kobika lelo oyo nous devons, oui, nous pouvons la vivre dans la foi au toyei Fils kobika yango de Dieu. kati na kondima Ici, kondimela il mwa est écrit, na nzambe Apocalypse 22, verset 6, awa ekomami ces na paroles sont apocalypse 22 na certaines et verset 6 véritables. maloba na Pour ezali moi, solo mpe ya toute la bosembo parole de Dieu mpo na ngai liloba na est nzambe nyonso certaine et véritable. ezali Mais iyo ici, mpe solo cela est encore kasi souligné, awa babeti vraiment lisusu sete na c'est mis likambo oyo particulièrement en évidence. mpe batia Il ne yango s'agit pas simplement na de katikati ya paroles prononcées, mokolo to
ezali C'est kaka le liloba Tout-Puissant, oyo le véritable, liloba qui a parlé etatola et ses mite paroles sont kasi certaines ezali et nde véritables. oyo ya nguya nyonso Dans Apocalypse au oyo ya chapitre solo nde 19, alobaki likambo wana verset ete 1 awa et liloba nde verset ya 2, il lisolo est écrit: Après na cela, apocalypse 24 j'entendis dans verset le 1 ciel comme nsima na une ngai voix nayoki forte, awa na kolo na une likolo foule nombreuse qui na disait: lola ngongo makasi ya bato ezali Alléluia, koloba alleluya le salut, lobiko la gloire nkembo et la puissance sont ou appartiennent à notre Dieu. yango ezali na Parce nzambe na que mpo na ses nzambe na biso jugements mpona ete sont kosambisa na ye véritables et ezali justes. solo mpe bosembo Car mpona il a ete jugé la grande ye prostituée, asambisi oyo mwasi ya ndumba monene corrompait la oyo terre azalaki par son kozimbisa impudicité, mokili mobimba na et nzela ya il kindumba a na ye mangé le sang de mpe ses ye serviteurs en le sengi redemandant oyo makila de ya sa main. basali na ye kosenga bango kowuta na maboko na ye La parole de Dieu est véritable. Ses liloba na voix, ses nzambe ezali jugements sont solo véritables. mpe kosambisama na ye ezali C'est ainsi solo que nous le lisons ici. yango nde ezali litangi oyo totangi na Verset esika oyo 1, na verset 1 Apocalypse 19. na La apocalypse parole, 19 parce na que verset ses 1 jugements mpona ete sont véritables kosambisama et na ye justes, ezali car solo il a mpe jugé bosembo mpona ete la ye grande asambisi prostituée. oyo Je poursuis mwasi ya la ndumba lecture dans monene Apocalypse mpe nazali 15. kokoba biso kotanga na Apocalypse 15, mokanda où il est ya question emoniseli de cette 15 epai multitude nini qui se bazali tient kolakisa biso bato sur oyo la mer de ebuluku te cristal bato ebelebele et qui chante batelemi au na Seigneur mai oyo ya en peto mpe s'accompagnant de bazali harpe. Et kokumisa il est dit au nkolo na verset 3, banzenze na bango deuxième partie, na Apocalypse verset 3 15, deuxième 3b. partie Tes œuvres apocalypse sont grandes 15 et admirables, 3b Seigneur Dieu misala na yo Tout-Puissant. ezali Tes voix sont sembo justes mpe monene et nkembo véritables, nkolo oyo roi ozali sembo des peuples mpe ou des solo nations. mokonzi na Dieu mabota est véritable. nzambe azali Sa oyo azali parole solo est mpe véritable. liloba ne ezali Ses solo jugements sont kosambisami véritables. na ye mpe Ses ezali voix bosembo sont banzela na ye véritables. nyonso ezali mpe solo De lui, le véritable, kati na il yo ne azali peut solo sortir ekoki autre kaka chose kobima eloko que mosusu te la kaka vérité. oyo ezali solo J'aimerais lire à ce sujet un yangi awa passage de 1 kotanga Jean na chapitre ntina na 5. yango likolo moko ya 1 Jean 1 Jean chapitre 5, na chapitre 5 verset 20. verset 20 yohania Maintenant, 1 il Jean n'est plus seulement chapitre question 5 de na Dieu, verset 20 awa etali kaka il makambo est na question de nzambe te nous me etali qui mpe biso sommes en lui. biso tozali kati na 1 ye Jean chapitre 5, 1 Jean verset 20. chapitre ya mitano Nous na savons verset aussi zomi na que mibale le biso Fils mpe de toyebi Dieu ete est mwana venu na nzambe ayaki et qu'il nous a mpe donné apesi biso l'intelligence mayele pour connaître mpona tokoka koyeba le véritable. oyo ezali bosolo Et nous sommes dans le mpe biso véritable ozali kati na en bosolo son oyo Fils na mwana na Jésus-Christ. ye yesu kristo C'est lui ezali nde ye qui est le Dieu ye nde azali véritable nzambe oyo na et la vie solo éternelle. mpe bomoi na seko Quelle merveilleuse parole. oyo liloba nini ya bule Ici, nous sommes inclus, awa biso nyonso nous tokotisami aussi, en tant qu'enfants de kati na Dieu. likambo oyo biso lokola bana na nzambe De sorte que si nous sommes na nés lolenge de ke Dieu soki biso tobotami et que nous kowuta na sommes en nzambe Christ, mpe biso ozali oui, kati na en lui, krist ezali le nde kati na véritable, ye oyo ya solo alors oyo nous azali sommes solo également biso pe pénétrés par tokoti kati la véritable tote nature solo divine. ekoti katikati na biso lolenge na biso ya Lorsque kobika Jean kowuta na écrit dans nzambe 1 Jean chapitre 4 au 1 Jean verset 6, chapitre 4 na verset 6 1 Jean chapitre 4 na verset 6 ici il est écrit, awa ekomami boye nous sommes de Dieu. biso toyali baoyo na Celui nzambe qui connaît Dieu oyo ayebi nzambe nous écoute. ye azali koyoka biso Celui qui n'est pas de Dieu oyo azali ya ne nzambe nous te écoute pas. ayokaka biso akoyoka C'est biso par te là ezali nde na que nous nzela wana biso connaissons ozali koyeba l'esprit de la vérité molimo oyo et ya solo l'esprit de l'erreur. mpe oyo ya lokuta L'ennemi est un séducteur. moyini Il ye est un azali menteur mozembisi azali motu dès le mokosi commencement. uta ebandeli Le mensonge et la séduction lokuta mpe kozimbisa sont là où le diable règne ezali encore. esika nini Où il oyo peut encore faire valoir oyini azali ses droits. kodondwa mpe azali koluka Là alakisa où oyo se ezali trouve bokonzi na la ye vérité, epai oyo solo là il y a ezali aussi la clarté. yeba mpe kuna nde Là pole il y a la ezali délivrance kuna ezali intérieure kokangolama oyo ya de kati l'erreur et du na mensonge. kouta na
oyo ezali On libunga est atteint par la lukuta lumière, touché biso par la totutami lumière, na oyo ezali pole placé dans la lumière. mpe totiami Et katikati na tout ce pole qui est mpe manifesté oyo nyonso tu yango emonisami ou qui est fait mpe yango est mis esalami en lumière yango etiami katikati na pole et est révélé. mpe yango emonisami Là où il y a le mensonge, il y a la epai nini séduction. lokuta Et là, ezali ebaki l'ennemi est kozembisa également à ezali l'œuvre. mpe kuna mpe Et là où moyini Dieu azali est présent, kosala mosala il y kasi a de la epai oyo vérité. nzambe azali La solo ezali véritable nature de Dieu, lolenge oyo ya que ce solo ya soit dans nzambe le domaine spirituel, ezala na dans les oyo choses oyo concernant la parole na makambo na et nzoto to na l'Église, makambo na ou na encore liloba to na dans lingomba notre propre to na bomoi vie. na biso mobimba. Satan se cache derrière le Satan ye azali mensonge kobombama et nsima ya la lukuta séduction. mpe oyo ezali kozembisa Mais Dieu kasi est dans nzambe la lumière. azali kati na Dieu pole est dans la vérité. nzambe azali Et kati tous na ceux solo qui sont de la mpe vérité baoyo nyonso to bazali écoutent ya solo sa voix. bango bazali koyoka mongongo na ye. Amen. Il a dit Ye alobaki dans Jean chapitre 4, na Yohani pourquoi chapitre ne ya mine comprenez-vous pas mon mpona nini langage? bino bozali Parce kososola que vous ne ndenge na ngai ya pouvez koloba te écouter ma mpona ete bino parole. bokoki Vous avez pour koyoka père le liloba na ngai te diable bino bozali et vous tata voulez na bino nde accomplir ses azali désirs. moyini mpe boza na posa Il est bosala un posa na menteur ye dès ye le azali commencement. Jean 8, mokosi verset 43-44. kuta ebandeli Si nous talaka tenons Jean pour 8 vrai 43 et à croyons ce 44 que dit la soki parole de biso Dieu, tozali koloba ete à liloba na savoir nzambe que ezali nous solo mpe sommes toali kondima réellement, non yango seulement en théorie, toyebi ete non ezali kaka seulement na dans bilobaloba une te étude biblique, to na mais kotanga moko ya dans la biblia kaka boye réalité. te kati na bosolo Oui, que nous sommes de la race e divine, comme biso Paul tozali l'écrit, oyo bato que na nous sommes nés bauti na de nzambe nouveau par l'Esprit de biso Dieu, tobotami na que nous sommes mbala ya en lui mibale kati na le molimo na nzambe véritable, mpe tozali alors kati na ye nous azali devons aussi solo être ebongi na pénétrés biso mpe tokoka de la véritable nature kokotisama na de oyo Dieu. ezali lolenge vraimen Alors le ya mensonge ndenge et ya la nzambe ya séduction, kobimika wana sous quelle forme lukuta que ce mpe soit, n'ont kozimbisama plus to na rien ndenge à na faire ndenge eza na ni esika te avec nous, ni kati na en biso nous, ni to par elongo nous. na biso to na Dans 1 lisanga na Jean biso chapitre 3, kotalelaka 1 Jean chapitre il est 3 écrit au yango verset 3, ekomami boye na 1 oyo Jean na chapitre verset 3, 3 to ya misato 1 Jean chapitre 3 na verset 3 quiconque a nani cette espérance azali na en lui eliki oyo katikati na ye se purifie ye moko comme azali lui-même kobulisama est pur. lokola ye moko 1 Jean azali 3, verset moto 3. na bule 1 Jean chapitre 3 na verset Passons 3 maintenant au témoignage de la parole de toleka Dieu. sikoyo na litatoli ya Dans liloba na nzambe l'évangile de Jean, totalelaka oyo ezali sango au malamu chapitre ya 3, yaounde ya yohane na chapitre 3 nous 1 Jean entendons chapitre parler 3 de celui qui avait été tozali envoyé koyoka ete pour rendre basololi biso na témoignage oyo batindami mpona kopesa du litatoli véritable, ya oyo ezali solo de la lumière na qui est oyo venue ezali dans le pole monde eyaki kati na mokili et qui devait éclairer tout mpe homme. oyo Jean ebongaki chapitre ete 3, ekoka kongengisa verset bato nyonso 33. kotalaka Jean chapitre 3 na verset 33 Celui qui a reçu oyo son ye témoignage ayambi a litatoli na ye certifié ye atatoli ete nzambe est vrai ou azali solo véritable. to azali solo mpe iyo Je ne lis que les versets nazali qui se kotanga rapportent kaka à ce oyo terme. kiteni ya liloba oyo ezali kolanda Nous na avons ici na Jean-Baptiste likambo oyo awa tozali na comme konsolo na biso précurseur. na ntina ya Il Jean n'était pas Baptiste un homme oyo quelconque. azalaki C'était motindami un homme envoyé de azalaki Dieu motu moko ndenge qui, nduku ya motu nyonso te me en alaki qui motu oyo nzambe s'accomplissait les atindaki promesses mpe na d'Ésaïe kati na ye 40, verset 3 et de elaka oyo ya Malachie Isaïe chapitre 3, verset 1. chapitre 40 na verset 3 mpe Son Malachie témoignage chapitre 4 na n'était verset pas 1 le sien. C'était litatoli na ye le ezalaki ya ye témoignage moko te des kasi Écritures, des ezalaki Écritures. litatoli kowuta na likomi Il avait été envoyé ye pour préparer atindamaki le chemin mpona ete ya du kobongisa Seigneur. nzela na Et nkolo voici ici, mpe tala awa nous lisons au verset biso 32, toali kotanga na aussi verset 32 mpe lisusu Jean 3, verset na 32, yohane il rend chapitre 3 na verset témoignage 32 de ce ye qu'il a azali vu kopesa et litatoli na entendu, oyo amonaki mpe ayokaki et personne ne mpe reçoit motu son moko témoignage. azali koyamba litatoli na ye Personne ne reçoit son témoignage. motu moko te Et azali puis il y a koyamba l'exception. litatoli na ye mpe awa Ceux ekomi qui le reçoivent po malgré batie tout, yango pembeni ceux oyo à qui bazali Dieu ouvre koyamba le cœur. na nzela nini nzambe D'une manière afungoli générale, mitema son na message a lolenge été moko rejeté. Personne ya ne mozindo l'accepte bato ebele d'emblée. bazali kobwakisa yango bato Puis mingi vient bazali la kondima yango confirmation. te mbala moko mpe Celui awa
qui a nalobi na biso reçu boye oyo ayambi son témoignage litatoli na ye a certifié que Dieu ye azali est vrai. kolakisa C'est ete le verset nzambe azali 33. solo na verset Quelle 33 déclaration! oyo ezali Représentez-vous litatoli la moko ya chose. makasi Un tala homme de nani yo Dieu moko pareil. likambo ya ndenge oyo moto moko Jamais abimi encore une telle nanu prédication n'avait été toyo entendue bayoka sur terre. nanu likambo ya ndenge On ne wana savait bima te ya plus ndenge wana te quelle na se direction oyo prendre. bato bayebaki te Il nzela n'y nini avait que bakoki le temple, les kolanda synagogues, les ezalaki psaumes, kaka na chanter les ntango wana psaumes et tout bandaka ce nzambe qui minene s'y bato baye rapportait. koyembaka banzembo na Et nzambe mpe pourtant, makambo nyonso elandanaki na yango nous lisons que personne mpe wana tolaki ne recevait son koloba ete témoignage. motu moko Mais azali ceux qui, koyamba litatoli malgré na tous ye les te avertissements, kasi baoyo nyonso l'ont reçu, kotalelaka oyo elendisi nyonso bango ceux-là ont bayambaki ye ainsi bango attesté, batatoli certifié que balobi Dieu ete est nzambe véritable azali à leurs solo yeux na et miso que na le Dieu bango véritable ete nzambe avait wana solo accompli sa ye parole de akokisi promesse liloba ne oyo ayelaka en leur temps. na ntango na bango amen Et je crois que nous pouvons nandimi ete biso aujourd'hui mpe lisusu être lelo oyo rangés dans cette tokoka catégorie, cette même komitia na catégorie, esika wana moko contrairement à l'opinion kolekaka na largement répandue oyo makanisi oyo concernant bato le bazali ministère de koloba Frère Branham. na bato ebele na te oyo ezali Nous, mosala oyo ndeko nous branam l'avons asalaki accepté, kasi biso oyo toyambi reçu. yango biso toyambi yango Mais est-ce vraimen que cela a été kati na notre biso mérite? yango nde Est-ce que oyo c'était notre décision? nzambe abongisaki Dieu mpo a na biso ouvert notre ezali cœur. mokano Il mpona nous a ete donné lilobi ya nzambe l'intelligence mpe nzambe des afungoli Écritures. mitema na biso mpe apesi biso po ya mayele Et ya likomi de notre côté, nous mpe avons bisika mosusu certifié biso que totatoli Dieu est véritable à nzambe nos yeux, azali solo katikati qu'il na a miso na biso accompli fidèlement mpe azali kokokisa na bosembo sa parole. liloba na ye Nous avons reçu, nous avons cru. biso Naturellement, toyambi yango mpe la foule se moque tondimi de yango nous. wana bato ebele bazali koseka On dit biso de nous que nous bazali suivons koloba un na homme. biso ete tozali Mais kolanda alors, motu on pourrait demander, mpe wana toki komituna mais qui donc ne suit pas nani un homme? yango ya bosolo alandaka motu Les moko uns te suivent le pape, bamosusu les baza autres koluka suivent pape d'autres hommes. bato mosusu baluka bato Chacun na ndenge suit na bien ndenge quelqu'un d'une motu manière ou d'une autre. moko alandaka motu Alors nous olinga faisons te olinga te bien de faire comme Paul biso tokoki kosala l'a dit. malamu lokola paul Soyez alobaki yango mes imitateurs bozala baoyo comme je bazali kolanda suis moi-même kobika le lokola Christ. 1 ngai Corinthiens lokola ngai 11, mo verset nali 1. kobika Ce n'est pas à l'homme que nous bomoi avons na accordé Christ. notre foi. Nous croyons Corinthiens Dieu. 5 verset Nous 11 donnons raison à Dieu. biso yali kondima Nous nzambe mpe toyali confirmons kopesa que ye Dieu est véritable pour nous, que sa parole est solo na véritable, ye mpe que ses tondima ete ye voies et azali ses solo jugements mpe sont maloba ne ezali véritables. solo Ainsi, kosambisama na ye nous mpe nous banzela sommes na ye ezali solo entièrement na ntina rangés yango du biso côté tozali de vraimen Dieu. tomikoti na oyo ezali ngambo na nzambe Ne vous réjouissez-vous pas de ça? ebongi na biso bosepela Est-ce na que ce ntina n'est pas yango la grâce yango ezali ngolu de pouvoir en ces jours omoni ete na recevoir ntango le oyo témoignage biso divin de la toyambi parole, oyo ezali tatoli de ya le bomoi ya recevoir liloba à son tokoka sujet, koyamba au yango sujet na de ntina toutes na les ye vérités na bibliques, kotalelaka oyo ezali bosolo ya biblia le plan nyonso tout entier du salut, mwango nyonso d'avoir oyo été jugé nalobiko digne de mpe recevoir koyeba le ete témoignage biso complet des saintes nzambe alobi ete écritures tokoki mpe tozwi et litatoli ainsi mobimba ya de likomi na bulu certifier ya que bule Dieu, mpe tokoka kotatoli ete le Dieu nzambe véritable, nzambe oyo na solo a, dans nos jours, na ntango na biso remis sa parole sur le atie liloba na ye chandelier likolo et na qu'il nous a mwinda secourus mpe ye asungi au biso jour du salut. na ntango oyo ya lobiko En ce qui concerne maintenant notre vie personnelle, oyo etali on bomoi na écrit biso également quelque chose aux Éphésiens, mei ndenge au tokoki chapitre kobika 4, à partir ekomami na mokanda ba efeso chapitre ya du mine verset 22. obandaka na verset 22 Éphésiens chapitre 4, Ephésiens chapitre 4 verset 22. na verset 22 Et nous nous plaçons tous, mpe biso tozali komitia biso nous nyonso nous soumettons tous mpe à biso chaque nyonso parole de Dieu. tozali Il komikitisa est écrit liboso sur ya verset liloba 22 nyonso na Éphésiens 4, nzambe na à Ephésiens nous chapitre 4 na dépouiller, verset 20 ye alongoli biso twakangoli eu biso égard à kotalelaka votre vie passée, na bomoi du oyo vieil homme oyo qui se corrompt ya par kala la na convoitise oyo trompeuse, moto verset na 23, kala à azali être komikotisa renouvelé dans na l'esprit lolenge de votre moko intelligence, ya verset mabe 24, et à mpe ye être abongoli oyo ezali et molimo à na biso revêtir l'homme mpe nouveau alatisi créé biso selon Dieu oyo bomoto na sika dans une asalami lokola justice nzambe na bosembo et moko une ya solo sainteté mpe na que bopeto moko produit la vérité. oyo solo nde ezali
tia kati ekobimisa kati na biso pas le vieil homme ezali te moto na que kala l'on essaye de oyo retoucher, tozali de koluka décorer kobongisa to extérieurement kolatisa yango na ndenge ya par libanda quelques améliorations, to koluka kobongisa yango mais mwa c'est l'homme moke intérieur, kasi ezali nde l'âme, moto oyo na kati elimo ce que nous sommes en oyo biso réalité. toyali ya solo C'est là qui est renouvelé selon ezali nde l'image de Dieu. kuna nde nzambe azali Dieu a créé kobongisa l'homme à biso son image. nzambe asali moto na Et lolenge lorsqu'il na ye devint homme, me wana ntango il akomi marcha sur moye cette terre akomaki moto ye moko en Christ, atambolaki notre Seigneur. na se kati na Il est kristo devenu nkolo na semblable biso à nous ye akomaki afin que lokola nous biso puissions devenir na ntina ete semblables biso mpe à tokoka lui. kokóma lokola ye Il est azali devenu fils de ye l'homme akomi mwana na moto afin que nous puissions na ntina ete devenir biso fils tokoka kokoma et bana filles mibali de mpe Dieu. bana basi na nzambe Pour nous, mpo na biso cet amour de Dieu bolingo na nzambe manifesté oyo par la rédemption emonisami na nzela ya est quelque chose ya lisiku de grand. ezali eloko moko ya monene Oh, amour de Dieu, oyo bolingo na nzambe si plein et si libre, depuis toujours et toujours nouveau. yango ezali Dieu kobongwana kaka n'a na pas ndenge moko abandonné ya l'homme sika qu'il nzambe avait créé à son image. atiki moto na ye to oyo akeli na lolenge Il na a ye accompli une œuvre ye de rédemption, akokisaki mosala moko ya de lisiko réconciliation mpe ya avec boyokanisi lui-même. na ye Car mei c'est ainsi que c'est écrit. na lolenge wana nde yango 2 ekomami Corinthiens 5, 19. kotalelaka 2 Car Dieu Corinthiens était en 5:19 Christ, mpona koyeba ete réconciliant nzambe le azali monde avec kati na lui-même. krist kozongisaka mokili na Et puis koyokana il na est ye dit mei mpe elobami awa ete à ces personnes qui ont été ya renouvelées, bato oyo bango créées selon bazwi l'image mbongana de Dieu, bazwi d'une mbongwana manière juste, bakelami na lolenge na nzambe na lolenge moko ya sembo dans une justice na et bosembo une moko sainteté mpe véritable. Il est bosantu dit, moko oyo c'est ezali pourquoi solo na ntina yango elobami renoncez au mensonge tokoka et kokende que mosika na chacun de oyo ya vous lokuta parle selon ete la moko na vérité moko à son akoka prochain. koloba oyo ezali Éphésiens solo na 4, verset moninga na ye 25. na Ephésiens 4 na On verset pourrait continuer 25 la lecture avec le verset suivant. Il est écrit au kokoba verset 26. kotanga Si na vous vous verset mettez en colère, 26 ne péchez point, que le komami ete soleil ne soki se ozali couche na pas kanda sur votre kosala lisumu te colère. mpe kanda na yo ekwea likolo ya Les choses que mpe l'homme ekóma nouveau likolo na doit kanda na yo encore te déposer sont également écrites. makambo oyo Celles ya moto na nzambe qui abongi ta tia sont pembeni encore attachées, yango collées à elobami lui ete d'une manière baoyo ou d'une autre, bakangami na ye na mais qui lolenge n'appartiennent plus ndenge à la na nouvelle ndenge vie en Christ kasi bazali et qui kati na doivent bomoi oyo ya être sika ya kristo te abandonnées. mpe ebongi ete batika yango Pour pouvoir le faire, mpo na yo koka il kosala faut que yango le Saint-Esprit ebongi ete nous molimo révèle santo ekoka ce qui ne plaît komonisa yo pas oyo nyonso te ezali kosepelisa te na nzambe C'est cette parole de 1 Jean 3, yango verset nde 3 elobo qui dit oyo ya quiconque 1 a Jean cette 3 espérance verset en 3 lui nani azali na eliki oyo kati na se ye purifie comme ye lui-même moko est pur. azali kobulisama Il lokola ye moko s'agit azali d'un peto dépouillement, ezali d'être ete continuellement kolongola conduit mpe na plus ntango nyonso profondément dans la komemama grâce de na Dieu et dans la katikati ya vie de mozindo Dieu ya ngolu na nzambe mpe et de la bomoi na vie nzambe avec Dieu. mpe kozala na boyokani na Dans 2 nzambe Corinthiens au chapitre 11, kotalelaka 2 Corinthiens au chapitre verset 11 2 Corinthiens chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre ici nous 11 lisons au verset 10. awa tozali 2 kotanga na Corinthiens verset ya 11, zomi verset verset 10. 10 Ici l'apôtre écrit, awa toma akomi aussi vrai, wana ezali solo aussi vrai que la vérité de Christ ezali habite en solo moi, ou ete bien dans la version bomoi Louis na II, kristo ezali kovanda kati na nga par soki otali la ndimbola ya vérité louis de ii Christ qui kati habite na en bosolo moi. ya kristo ezali Cette kati na déclaration, ngai oyo par la ezali vérité de Christ etatoli qui moko ya habite en moi. monene Allons kotalaka dans Jean 15. bosolo ya kristo ezali Si kati na vous ngai demeurez wana en nde moi et kotali que na mes jean paroles 15 demeurent en elobi vous, ete soki c'est une bokoumela kati na ngai substance divine mpe lobandaki que nous koumela portons kati en na nous, bino oyo ezali liboko une kouta vie na nzambe divine nouvelle. ekomonisa bomoi moko ya nzambe ya sika Et par là, mpe nous na nzela sommes na en yango Dieu et biso Dieu ezali kati na nzambe est en nous. nzambe mpe Comme nous azali l'avons lu kati na biso précédemment. biso totangi yango Et nous kuna na sommes dans ebandeli le véritable, biso ezali en katikati na son solo Fils kati na Jésus-Christ. mwana na ye C'est yesu lui kristo ezali qui nde est ye le Dieu ye véritable azali nzambe na solo et la vie mpe éternelle. bomoi oyo na seko 1 Jean chapitre 5, kotalaka 1 verset Jean chapitre 5 20. na C'est verset ainsi que 20 Paul ya lolenge wana na te rend toma polo témoignage azali ici dans kopesa 2 Corinthiens 11, litatoli verset na 10, 2 par la vérité de Corinthiens Christ 11 na qui verset est en moi. 10 kati na bosolo na Bien-aimé, cette kristo ezali parole kati m'a na ngai profondément touché. balingami lilobo oyo Puisse-t-il nous etuti être ngai accordé, makasi tika mpe yango te pardonné, epesamela que la biso mpe vérité ou toyebi la ete véracité de oyo Dieu ezali bosolo na demeure, nzambe habite en nous, ekoka et kovanda que nous soyons eumela kati na biso dans le mpe véritable, tozala katikati na afin qu'il bosolo n'y ait na aucune ntina ete déception au oyo jour du retour koyokisama de soni te notre
ezala mokolo te nkolo na biso ya kozonga qu'il y ait des cris de joie, kasi wana mongongo des cris na esengo d'allégresse, ngongo ya kopanza-panza la rencontre. mpe bokutani na ye. Il dit ici, elobami awa ete par la vérité de Christ qui na oyo est ezali en moi. bosembo ya kristo ezali kati na ngai. Et dans Romains Mpe na mokanda chapitre 3, ya baroma nous chapitre trouvons 3 les toali versets bien komona connus oyo litangi oyo liyebani malamu qui parlent également oyo mpe ezali de la kosolola véracité de lisusu Dieu. na oyo Romains 3, ezali verset bosembo na 3 nzambe. Romain 3 na et 4. verset 3 na verset 4. Romains 3, verset 3. Romain 3 Et quoi? verset Si 3 à 4. quelques-uns Mpe soki mwa ndambo ya n'ont moke pas eu la foi, bango leur bazangaki na incrédulité kondima te anéantira-t-elle la wana fidélité de kozanga Dieu? kondima na bango ekosala ete bosembo na nzambe ekoka kobunga. Que Ezali Dieu, au mosika contraire, soit nzokande reconnu nzambe pour akoka koyebana vrai, mpona ye ete ye azali véritable, solo mpe azali oyo ya tout bosembo homme mpe moto ou nyonso menteur, azala oyo selon qu'il azali est écrit, mokosi lokola yango afin ekomami que tu sois trouvé na tina ete juste yo koka dans kokutana tes ya paroles sembo katikati na liloba na yo et que tu triomphes mpe yo koka kolongisama lorsqu'on te juge. ntango bakosambisa yo. Dieu veut faire de nous nzambe ani un peuple kosala véritable, biso tozala bato moko ya solo balongi une troupe de vainqueurs par la foi. oyo libota ya balongi kati na kondima De nous tous ceux qui alongola kati na n'appartiennent pas à biso son royaume, oyo nyonso ezali tous ceux qui katikati ne na conviennent bokonzi pas à na ye l'homme te nouveau, oyo ezali tout ce qui kati doit na moto être na rejeté sika dans te ce oyo monde, nyonso ebongi te tobwakisama veut na mokili nous oyo l'abandonnions yalingi ete biso volontairement totika yango na afin kouta qu'il na puisse nous posa na purifier, biso moko na tina ete ya koka nous kopetola sanctifier biso mpe abolisa biso profondément. na kati na bozindo nyonso. Quelle merveilleuse parole. Oyo ezali eloba moko vraimen ya monene. Romains 3, otalelaka Romain verset 4. chapitre Loin de 3 na là, verset 4 mosika na que yango Dieu au contraire ete soit nzambe reconnu akoka pour vrai koyebana ete ye azali solo et tout homme mpe pour moto nyonso menteur. azala mokosi Et le plus grand menteur se trouve oyo mokosi bien sûr au monene Vatican. avandi Mais kuna tous na les mboka na autres Vatican mpe et bamisusu tout homme, eto bato nous tous, nyonso nous biso avons nyonso déjà beaucoup menti. biso nyonso Et pourtant tokosa Dieu mingi nous a fait nzokande ye grâce. asali Il a nzambe laissé asali couler biso ngolu sur notre vie le sang ye précieux et saint de asopaki na l'agneau. bomoi na Et biso maintenant, po makila il ya veut que nous bule ya soyons mwana mpate pénétrés par sasa la epe alingi véracité ete solo ekota vérité de Dieu. katikati na biso Que obosolo chacun na de vous nzambe parle ete moko na selon moko la akoka vérité à son kosolola prochain, na oyo car nous ezali sommes sembo na membres bandeko na ye les uns mpona ete biso des autres. tozali Oui, batambe pas moko likolo seulement na des bamisusu membres ezali kaka les uns les bamatambe autres, te moko likolo na mais des bamisusu membres du kasi Saint corps de matambe notre ya Seigneur nzoto oyo na bule ya bien-aimé. nkolo S'il ne molingami s'agissait que d'un corps so boyebi quelconque, ete ce serait une ezali chose, mais nzoto il moko s'agit du corps songolo du Seigneur, waneli yakilika de mosusu l'Église, oyo du ezali Dieu nzoto vivant, na nkolo lingombo la na colonne nzambe et na l'appui bomoi de la oyo ezali moboko vérité. mpe bosimano ezali Et c'est solo pourquoi na ntina na yango le mensonge lokuta et la séduction mpe n'ont pas leur place dans kozimbisama l'Église du ezali na Seigneur. esika na yango te na lingomba na Si dans nkolo la prédication, soki na liteya nous dénonçons sans cesse biso cette tozali immense manœuvre koloba de séduction ntango nyonso dans oyo le domaine ezali religieux, ndenge nini ce n'est pas bazali parce que kozimbisa nous y bato na prenons plaisir binzambe ou que ezali te ete cela mpona nous tozali amuse. kosepela na yango to ezali Mais kosekisa biso yango bongo te lorsque nous voyons kasi ntango biso tozali komona comment le monde entier est mokili séduit mobimba et yango bango enivré par basimbisami le vin de mpe balangwe l'impudicité na qui est makisanga distribué et oyo répandu. ya bundumba oyo ekabwani. J'ai vu la photo de l'envoyé du Vatican nga namoni assis foto ya autour motindami ya d'une belle Vatican table mpe avec avandi na Gorbatchev. kiti moko ya kitoko na Leur entretien Gorbachev portait sur mpe la bazalaki future kosolola visite na de ce kotalelaka chef de Rome oyo mokonzi en oyo ya Union Roma soviétique. ntango akoya kuna na Union soviétique. Il n'y a pratiquement pas de catholiques là-bas. Kuna Il bakatolike n'y en bazali a te qu'en Ukraine eza et kaka na quelques-uns dans les Ukraine 3 pays mpe baltes. mwa ndambo moko Tout le kuna ezali reste na sont mboka na Balte orthodoxes russes, oyo etikali bazali puis baorthodoxe musulmans, barusse et ainsi bamusulman de suite. mpe Probablement plus de 60 bamisusu millions de musulmans. Et kotalaka malgré bokoleka cela, il ira là-bas. bamusulman baleki Et kuna malgré 60 cela, millions
ata ndenge il wana ye les akokende kuna enivrera tous. ye akokende kolangwisa L'encens bango fera nyonso encore son effet. mpe Et kuna maintenant qu'il oyo retire Lénine et Staline balasi de na ye leur kosala lisumu piédestal, mosala mpe qu'il kuna leur babongisaki faut epai une nini immense grue pour elingaki te effacer le passé. babongisa Pensez-vous que ces socles na ntina ete resteront vides? oyo nyonso oyo ya kale Ils auront toujours akobokisama besoin de quelqu'un à placer yokanisa ete dessus afin makambo de nyonso pouvoir ekokende pamba lever les yeux balingi vers lui. ete motu Et moko je sais akoka qui c'est, kozala mpona et bato vous aussi. bakoka Nous kotala ye savons bino qui mpe est boyebi celui moto qui yango séduit azali le nini monde entier. oyo azali kozembisa Mais les mokili gens mobimba ne s'en rendent pas compte. kati C'est bato pourquoi, bazali comme nous kososola yango l'avons malamu te lu tout lokola à biso l'heure dans totangi yango Apocalypse 19, versets 1 et kala te 2, na lorsque apocalypse Dieu 19 1 à exercera 2 dans ntango sa nzambe véracité son jugement contre cette akosambisa na grande bosolo na ye prostituée qui a oyo oyo enivré mwasi ya toutes les ndumba nations monene du vin de son oyo impudicité. alangwisi Alors mokili na l'épouse vino ya bondumba chantera na dans ye le mpe ciel wana le mwasi grand libala akoyemba Alléluia. na likolo Le grand oyo aleluya Alléluia. monene aleluya Pourquoi? ya monene mpona Parce nini que Dieu, mpona ete dans nzambe sa grâce, kati na nous a ngolu fait na ye ye sortir abimisi de biso cette Babylone na oyo ezali dont babilone oyo personne ne peut sortir de oyo motu lui-même. moko akoki kobima na Et il est makasi na ye écrit te mpe dans ekomami Jérémie au chapitre na mokanda ya 51, jérémi chapitre Jérémie 51 51, jérémi nous chapitre avons 51 voulu guérir biso Babylone, olingaki mais kobikisa elle babilone kasi n'a pas guéri. ye abikisami te Abandonnons-la totika ye et allons chacun mpe dans tokende son moko pays, na moko na mboka na ye car son châtiment mpona ete atteint jusqu'aux cieux. oyo Jérémie mambebane 51, ekomi verset te na 9. likolo kotelaka Puis jérémi 51 na retentit cet verset appel de 9 2 Corinthiens 6, mpe verset 17. kobiangama oyo ya C'est 2 pourquoi corinthiens sortez du 5 na milieu verset d'eux, 10 elobi ete séparez-vous, dit le bima Seigneur, ne katikati na touchez à bango rien d'impur et je bokabwana vous accueillerai. kosimba oyambeba Et te d'un mpe autre nga na côté, koyamba na nous bino voyons na koyamba bino comment, mpe par le bisika mouvement mosusu tozali charismatique komona et lolenge par nini l'Église na romaine, kolandaka nzela oyo ya un immense bakarismatike mpe lingomba na roma tomoni oyo ya monene enthousiasme religieux ndenge est nini bato propagé bazali dans toutes koningana-ningana les églises. ebe na katikati na On m'a mangomba également nyonso tomoni interrogé à ce ndenge sujet pendant notre batunaki visite nga en mpe Union na ntina soviétique. na yango ntango Partout, nazalaki na ce union sont des soviétique prêtres, des jésuites bisika qui nyonso voyagent komona et bapretre qui font bajesuite nde leur basango propagande. bazali Mais comme nous kosala l'avons koteyaka souvent dit, makambo na bango il ne suffit kasi pas biso qu'il tolobi y ait de yango l'ambiance. ezali te ke Il yo faut koka que ce koluka soit ndenge ya juste. Et kosepelisa lorsque c'est bato juste, me alors eloko une ebongi véritable ezala atmosphère divine sembo peut mpe s'y wana ajouter. kaka na ntango Je wana l'ai te déjà dit bosembo mosu ekoki une fois ou deux kobakisama fois, mpe je naloba n'oublierai yango jamais kolo mon moko séjour to à ya Rome. mibale na kobosana te ntango akendaki C'était sans doute en kotala 1964 mboka lorsque oyo ya roma na j'y prêchais chez 1964 John ntango Martin, nazalaki David koteya epai ya Duplessis, lingomba ya M. Pentecôte était ndeko présent, martin ainsi que mpe d'autres ezalaki na ndeko personnalités. pentekote Ils azalaki avaient mpe obtenu un batei entretien avec le mosusu pape et m'ont mpe bango demandé si je bazwaki voulais les accompagner. ndenge nini bakoki Et kokutana na papa mpe basengai je nga les so ai nakoki accompagnés na jusqu'au bango Vatican, mpe mais totambola ensuite ye je me bango suis tokende joint na bango à ti un na groupe américain vatican afin de visiter na vatican tranquillement tout le mpe na Vatican, le 6 juin nga également toutes natikaki les salles bango de mpe trésor et ainsi de nakendaki suite. na lingomba Mais moko c'est à ya cette époque baaméricain que mpe tout a tokendaki commencé. kotala J'ai vatican mpe récemment bozwi na relu yango nyonso dans eza na le esika wana Air nde Lexicon makambo nyonso ce ebandaki qui concerne mpe David Duplessis, natangaki qui na était un ami proche de Frère na Branham oyo en ekomamaki na 1951 ntina à ndeko oyo Durban, azalaki vraimen en Afrique moninga du na Sud. branham mpe akufaki kuna na Il afrique du entendit sud cet homme de Dieu, ye lui ayokaki qui n'était qu'un simple moto na prédicateur nzambe oyo pentecôtiste, ye azalaki ka prêchant. motei Il kaka moko entendit ya cet homme de moke Dieu ya prêchant pentecôtiste ntango ayoki moto na nzambe année azali après année koteya mbula devant mpe mbula na mbula 50, 60 na kotalaka personnes. ebulukutu ya bato ebele Oui, il devint ensuite une véritable vedette mpe internationale. ye Son frère akomaki Justus oyo vedete était moko na interprète de mokili Frère Branham. mpe Et ndeko cet na ye homme virkus partit azalaki ensuite aux kondimbola États-Unis. ndeko Je bana l'ai mpe revu en ndeko na ye akendaki 1958 na lors d'une états-unis grande mpe conférence nakotelaki à bango Dallas, au Texas. na Et j'ai 1958 encore na aujourd'hui bokutani chez monene moi kuna des na lettres de lui. états-unis Et na cet texas homme, mpe naza lisu na c'est makomi cet to homme akomana na ye moto qui oyo a porté oyo ye cette affaire amemaki jusqu'à Rome au Vatican. likambo Et oti kuna là-bas, na rome on na a prié vatican babondelaki pour ces hommes, mpona bato na pour ye que ces hommes mpona ete reçoivent le bato na ye baptême du bakoka kozwa Saint-Esprit. libati ya molimo santo Et toutes se sont mises mpe bango à nyonso marmonner quelques babandaki koloba paroles maloba moko ezalaki incompréhensibles sans que personne ne moyekuta sache ce que kososola c'était. yango te moto akoka Et koyeba te bakoloba nini elles le font encore mpe aujourd'hui sans bazali kosala comprendre ya où lisusu cela lelo conduit. oyo bango Si ete la maloba yango parole ezali de komema Dieu bango n'est wapi pas devenue une lampe à nos soki pieds, liloba na nzambe si ekomi la pole na vérité matambe divine na yo te n'est pas bosolo na confirmée en nzambe nous ekokisami katikati par na le yo fait te que nous na lolenge reconnaissons ete et biso acceptons tokoka le kondima témoignage divin mpe du oyo message ezali de notre temps, litatoli ya alors solo nous ya sommes sango malamu na ntango de na toute biso manière
wana tokoki koyeba ete biso tozali tous les dons mosika peuvent bien se na manifester, Nzambe cela ne servira à rien. mpe yango Il ekozala faut na que la ntina moko semence te soit là ebongo ete pour qu'une momboto ezala naissance wana mpona ete venant de mbota Dieu moko puisse euti epai na Nzambe avoir lieu. yango Et ekoka cette semence kokokisama mpe a été momboto wana et demeurera jusqu'à la fin ezalaki la mpe parole ekozala ntina suka éternellement valable de Dieu. liloba oyo ya solo Lorsqu'on na regarde Nzambe les choses, mpona libela na libela ntango tozali kotala oui, d'un peu plus makambo près, na sans vouloir juger, pembeni on le wana voit tozosambisa yango immédiatement. tozali La komona parole na pwasa n'est pratiquement plus liloba prêchée. On yango raconte des eteyami histoires, lisusu te on bato fait baza de kobeta l'ambiance, de bamasese l'atmosphère. Mais la bali proclamation, la kosekisa bato prédication de la kasi parole oyo ezali manque. kulitatoli liteya Je liloba dois, ezali je vraimen pense que kati je na dois le yango te redire, nakoki combien koka nous liloba yango pouvons être reconnaissants. ndenge nde biso toyei Non kozongisa pas orgueilleux, matondi tozali pas bato regarder tozali d'autres d'en haut, mais komikomisa levant te les to yeux vers Dieu, kotala bato ete toleki reconnaissant bango kasi biso ntango pour la liboso na grâce Nzambe tozali kondima ngolu qu'il oyo nous accorde ye en apesi ces jours biso na où ntango le oyo faux et le vrai mpona sont si oyo ya proches solo l'un de mpe ya l'autre lokuta ekangami que ma s'il pembeni était possible, soki même ezalaki vraimen na les élus makoki wana koyeba ata oyo seraient séduits. baponami balingaki bazala bazimbisami C'est ainsi que c'est écrit yango nde dans Matthieu 24, yango nde lokola verset ekomami 24. na Matthieu 24 na verset 24 C'est pourquoi, na ntina na yango bien-aimés frères et sœurs, balingami ndeko ne vous laissez mibali pas mpe basi décourager, bolemba même si te aujourd'hui ata nous lelo ne oyo constituons qu'un groupe toyali insignifiant kaka ata mwa en lingomba moko comparaison moke avec la kasi grande multitude qui kotalelaka na marche sur la voie baoyo large, bato ebele baza laquelle kolanda conduit nzela oyo ya monene inévitablement oyo ezali à la komema perdition. kuna na kufa Je l'ai déjà dit ici ngai la nasi dernière fois, nalobango awa ntango na il n'existe sur suka la terre que deux lieux nasi oyo ezali kaka na d'où banzela mibale provient un enseignement chrétien. epai nini L'un okoki est komona Jérusalem, l'autre oyo epai est eloba na Rome. Nzambe moko ezali na Jérusalem mpe Chacun doit lokuta prendre sa ezali na décision Rome moko na moko ebongi là ete où il azwa pense mokano na ye appartenir, epai nini akoki kobika alors qu'il s'y range. mpe ye moko amibongisa Et combien de fois mpe j'ai mbala dû boni nalobi exhorter yango mpe nazali à kolendisa bato s'examiner ete moko na moko et à akoka komitala examiner si ce qui est mpe koka enseigné et komitala pratiqué oyo est nyonso en bazali accord avec l'évangile koteya biso originel des kokoka na apôtres. eloba oyo Car ya nous sango croyons que malamu ya l'évangile solo doit, ya bantoma mpe à la basakoli fin, toyebi ete eloba ebandi kokuma kokende na suka redevenir mpe na ou suka na yango revenir yango ekozonga comme elle était au na commencement. lolenge oyo ezalaki na ebande Et nous croyons aussi que Dieu ne mpe biso prendra tondimi pas ete un Nzambe mélange. akozwa oyo Regardez ezali donc dans l'Ancien sangisasangisa Testament, te tomonaki prenez okuna na seulement le mot femme. talela kondima na kala Déjà soki avec ozwi kaka Eva, nkombo Eva, oyo Ève, mwasi eve oyo l'homme babengi répondit, la eva femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en moto ai alobi mangé. ete mwasi oyo tie pembeni na ngai apesi ngai Puis nzete poursuivez mpe na lei votre lecture. mpe Dieu soki parle okobi d'Israël comme kotanga la Nzambe femme azali qui a kosona te été na Israele infidèle. lokola Dans mwasi Jérémie, oyo dans Osée azalaki et dans bosembo d'autres te endroits, na Jérémie Jérémie mpe chapitre bisika 3, verset nyonso 6, Osée 2, otelaka 5. Jérémie Puis 3 vient la verset promesse Genèse 6 3, 15. ose Je 5 mpe mettrai elaka ya inimitié Genèse 3 entre toi 15 et la femme, nakotia entre ta bokesani postérité et sa na yo na postérité. mwasi na N'est-ce pas? bokitani Puis na ye le mpe bokitani na Saint-Esprit yo na ntina ete couvrit molimo santo de son afungoli ombre biso la Vierge Marie azingi oyo et moseka notre mari Seigneur mpe nkolo na devint biso homme. La akomaki parole motu fut faite chair. liloba ekomaki Mais nsuni qu'a-t-il dit? ye alobaki nini A-t-il employé une seule fois le mot mère? ye Non, alobengaki pas une ata seule mbala fois. moko te D'autres mama l'ont fait. bato mosusu nde D'autres bazalaki lui ont koloba dit, yango bato mosusu nde bazalaki oui, ta koloba mère tala et ete tes mama na frères yo na sont bandeko na ici, yo sont dehors. Matthieu bazali 12, ape verset libanda 47. kotalaka Matthieu 12 Et qu'est-ce qu'il a 47 répondu? ye azongisaki eyano nini Qui est ma mère? Qui sont nani mes azali frères? mama na ngai mpe bandeko na ngai Ceux qui font la oyo volonté de mon bazali Père qui est dans kosala les cieux. mokano ya tata na ngai Que azali na dit-il? likolo mpe alobi Oui. nini Qu'a-t-il dit ye dès les alobi noces de nini Cana en Galilée, Jean 2, ntabuta verset 4. nosa kana Jésus répondit, kotalaka Jean femme, 2 verset 4 qu'y ye a-t-il entre azalobi toi ete et moi? mwasi eloko nini ezali Et au kati na moment de la ngai na yo crucifixion, mpe wana ntango babakaki ye na il dit ekulusu ye à alobaki Jean bayebisaki 19, ye 16, wani na Jean 19 Jésus voyant 16 sa mère yesu amonaki et mama na ye auprès d'elle ses pembeni na ye disciples mpe qu'il aimait, dit yekolinga à sa mère, olimo femme, yekoli oyo voilà ton azalaki fils. kolinga mingi ayebisi Avez-vous lu cela? mwasi tala mwana na yo Vous pouvez le vérifier okoki sans discuter. Je kotala voudrais yango na simplement en venir rapidement à koyeba Apocalypse yango 12 et mpe na 17. ye na Cette femme, apocalypse 12 na verset 7 mwasi oyo et vous savez bien mpe bino qu'elle est boyebi représentée. yango Dieu ye a azali na conclu avec Israël, puis nzambe avec l'Église asali une alliance boyokani na israele mpe comparable na à lingomba l'alliance du mariage. boyokani moko De kokana même que la na semence oyo est ezali déposée
pour boyokani ya qu'une mwasi na vie libala nouvelle soit lokolo ete produite. momboto etiami Dieu mpona a ete bomoi pris moko ya Israël sika afin d'y ebokisama déposer la mpe semence de la nzambe parole azwaki israele pour mpe que la atie semence mombota divine ya puisse liloba être produite. mpona Je ete pourrais vous bomoi na conduire dans nzambe Isaïe koya chapitre kobima 53 et à soki d'autres totali na passages de mozali l'Ancien Testament 53 mpe na ainsi qu'au Nouveau Testament. matango Il mosusu s'agit oyo partout de la semence ya kondima divine. na kala mpe na boyokani na sika Lorsqu'il a nyonso livré ezali sa vie en sacrifice momboto pour le oyo péché, kouta epai na nzambe ntango oui, apesaki bomoi il na est ye dit qu'il mpona fera une kosomba postérité biso et na masumu prolongera ses jours. Ésaïe elobi ete 53, verset akomona 10. kokitani na Il biso kotala ezali 53 fera na une verset semence 10 divine mpe se ya lever. komona momboto Oui, moko Dieu kouta na nzambe yango ekotelema a donc pris des nzambe exemples azwaki compréhensibles pour nous faire bilakisi ya ndenge na ndenge comprendre mpona ce dont il kososolisa est question. biso makambo yango De ezali même qu'en nini Ève, lolenge moko katikati il ne na eve demeurait plus rien eloko moko de la ezalaki te semence na oyo de Dieu ezali ou d'Adam. momboto na nzambe to na Ainsi, adamu l'Église na ntina yango lingomba apostate, oyo ezali oui, ya si elle est libebi appelée prostituée, mpe courtisane babengi ou bango grande te prostituée, mwasi na c'est ndumba précisément parce qu'elle mozimbisi s'est to mwasi livrée ya à d'autres ndumba et monene qu'elle n'est plus mpona ete amipesi na disponible pour recevoir bamisusu la semence mpe divine azali de la lisusu parole. na place Je azwa sais liloba na oyo ce qu'il kouta dit epai na et les nzambe te exemples qu'il a choisis nayebi nini nzambe peuvent azali être koloba compris par mpe tous, bandimbola oyo ye apesi bongo ete seulement moto nyonso pas asosola par les yango théologiens. kaka nde na Oh, baoyo pardonnez-moi, bazali je n'aurais komitia peut-être mayele pas na dû bango te dire cela, mais bakokaki on peut koloba tout de yango te même bolimbisa yango le ye dire une fois. kasi mpe tokoki koloba yango ata mpe Tous mbala ceux qui moko sont de Dieu baoyo nyonso comprennent le bazali langage de Dieu. ya Mais nzambe ceux bazali koyeba qui ne reconnaissent maloba na pas nzambe Dieu, kasi oyo bazali kososola nzambe te ne nous écoutez pas. bazali Nous koyoka qui biso te prêchons la parole de biso Dieu, toyali koteya liloba na il ne nzambe peut pas attester bango bakoki kotatola te que Dieu ete nzambe est véritable. ye azali solo Je me souviens très bien de ngazali l'époque koyeba où Frère lisusu Branham malamu na ntango ete était ndeko venu branam en Suisse, en ayaki na Allemagne, swisse na allemagne et de la manière dont les mpe na critiques s'étaient lolenge multipliées. oyo bato bazalaki On ne kotiola ye comprenait pas son ministère bazalaki surnaturel. kososola oyo Et les gens mokumba te se oyo euti moquaient epai na de la nzambe bato simplicité bazalaki de sa koseka prédication. ndenge nini azali koloba na Les bokitisi théologiens nyonso et bato oyo na prédicateurs mayele européens instruits bato oyo batanga mingi bauti na mboka na et souvent baerope très imbus oyo d'eux-mêmes batangi mingi bango bazalaki regardaient cet komitombola bango homme de mitombola Dieu bango moko mpe baotala avec moto na nzambe un oyo profond mépris. baye bazalaki kotiola Ils ye écrivaient sur lui tout ce bazalaki qu'ils kokoma pouvaient, likolo na ye na le makambo jugeaient nyonso oyo selon leur balingi propre kotalelaka pensée. Ils n'ont pas reconnu makanisi le na jour de bango leur kasi visitation bango divine. basosolaki te ete nzambe nde ayi kotala bango amen Avec quelle simplicité Dieu est devenu homme, bakomikitisa ndenge nini non pas nzambe dans oyo un akomaki palais motu d'Hérode, alalaki mais na dans abotamaki une na étable, ndako ya dans mokonzi une monene te crèche to à herode Bethléem. kasi kuna epai babokolaka bampate na De très betelehem haut et très élevé, oyo ya c'est monene abaissé, koleka mpe tolai au point makasi que le monde koleka entier amikitisi na a lolenge trébuché te sur lui. mokili Ils mimba attendaient l'éclat ebetaki de la libaku gloire. likolo na ye bango Et bazalaki pourtant, kozela nkembo il y avait makambo bien de minene la gloire. nzoka nde nkembo ezalaki wana Elle était auprès des bergers, ye azalaki pembeni na babokoli dans les mpa te champs. kuna na Là est descendue la elanga gloire du mpe Seigneur. kuna nde nkembo na Les nzambe cœurs célestes chanta, wana et l'ange baoyo proclama la bonne nouvelle. bato Car bakoyemba aujourd'hui, kouta dans la epai ville na de David, il lola vous est né un bakitaki sauveur qui mpe est litata olobaki le ete Christ, le lelo Seigneur. Luc oyo 2, verset 11. ebotameli bino na lik 1 Mais verset eux 1 attendaient obikisi l'éclat et la oyo azali gloire nkolo du bango temple. bazalaki Ils pensaient, kozela nkembe kowuta s'il na venait bandako na là, bango mingi quelque ya chose de nzambe grand devait se bamisali ya produire, minene n'est-ce pas? babete soki Il aye s'est wana produit likambo effectivement monene quelque koya chose, mais eux, ils ont fait le me ménage. nzoka eluka moko ya monene ezalaki me Ils ont bango tout bayebaki chassé, yango te renversé les tables. bango ntango Et ye lui, ayaki il a fait le ménage, n'est-ce pas? Il a chassé abongisaki tous, il a makambo nyonso renversé les tables. abenganaki bango nyonso Il a fini même akweyisaki par bamesa na bango les retourner. mpe ye Eux, ils abalolaki ne yango s'attendaient pas à cela. bango Puis il dit dans bazalaki Matthieu 21, kokanisa verset ndenge 13, wana te na il est Matthieu écrit, ma 22 maison verset sera 13 appelée maison de prière, olobi mais ete vous, vous ndako avez nanga fait un ekozala ndako cadavre, na une mabonde caverne de voleurs. bino bosalango Résumons ce que le esika ya Seigneur veut aujourd'hui bayibi graver profondément dans nini notre nzambe cœur. ani kolakisa Premièrement, biso na qu'il est le mitema na biso véritable, que toutes kolakisa ses ete ye voies azali et tous solo ses jugements mpe sont véritables, banzela na ye que mpe nous sommes en lui kosambisa na les ezali véritables solo mpe et que biso nous kati na ye devons être tozali oyo nous-mêmes bazali pénétrés solo par sa mpe véracité. biso mpe kati na biso solo nde ebongi Et que ekota kati na biso nous, ete qui en biso ces jours oyo na avons ntango cru au oyo témoignage divin tondimeli de la parole litatoli ekouta epai destinée na pour liloba notre temps, oyo epesameli mpo na ntango na nous biso avons ainsi attesté, biso totatoli ete certifié mpe que Dieu tolongisami ete est véritable nzambe azali à nos solo yeux na et miso qu'il na a biso accompli mpe ye ce qu'il avait akokisi promis oyo nyonso ye dans alakaki sa parole. na kati na liloba na ye Et je crois mpe ngai nazali na kondima que cela n'est que cela
Je ne crois pas que cela puisse nandimi devenir tete yango l'oreiller sur ekoki lequel nous kokoma puissions nous reposer, epai nini tokoki mais kotia moto na cela biso nous remplit de topema reconnaissance, kasi biso car nous ali reconnaissons kozongisa par là matondi mpona que toali Dieu nous koyeba a epai élus, wana ete nzambe aponi non biso pas simplement pour kotalelaka kaka te entendre une mpona prédication tokoka quelconque, koyoka liteya on peut moko en songolo entendre te partout, tokoki koyoka yango bisika mais nyonso pour entendre kasi ce mpona que koyoka l'Esprit oyo molimo dit maintenant ezali koloba sasa aux ipi églises. kati na mangomba. Nous n'avons pas besoin d'une parole prêchée selon les opinions biso na ntina personnelles moko te ya des liloba oyo hommes, bateki yango mais de bateya la biso na parole nzela révélée makanisi ya bato pour kasi cet liloba âge oyo prophétique. emonisami mpona Et ntango na Dieu biso nous l'a oyo ya lisakoli accordé. mpe nzambe apesi biso yango Nous l'avons entendu biso toyoki yango d'une bouche mandatée par na Dieu. monoko Nous oyo devons moto dire, comme atindi la mpe veuve de biso tokoki Sarepta, koloba lokola 1 Roi veve oyo ya chapitre 17, serepta verset 1 roi 24. 17 verset Et la 24 femme dit à Élie, tu mwasi alobi na reconnais eliya maintenant que sasa tu mpe na es sosoli ete un oyo homme ozali de moto Dieu na nzambe et que la ete parole maloba na du nzambe Seigneur maloba na dans ta nkolo bouche est la kati na vérité. monoko na yo ezali solo Nous avons reconnu biso mpe que la tososoli parole de Dieu ete liloba dans na la bouche nzambe kati na de monoko son envoyé, ya Frère motindami na Branham, ye ndeko branam était tout aussi vrai yango mpe ezalaki que dans la solo bouche des prophètes et na des lolenge apôtres. moko na monoko ya Nous n'avons pas basakoli entendu mpe une parole bantomba d'homme, mais biso nous avons toyoki entendu la parole monongongo de Dieu. Et si cela est liloba vrai, dites na Amen. motu te mpe toyoki liloba na yango C'est soki yango trop toloba amen faible. yango ezalaki vraimen Croyez-le-moi, nakomikitisa c'était trop mingi faible, votre Amen. Il amen devrait na bilobolo jaillir, yango na cela devrait malembe jaillir en nous, yango ebongaki comme te une bima kati source na biso qui lokola pousse oyo ezali liziba oyo avec ezali force. kobima na makasi Vous nyonso comprenez ce que je veux dire? bososoli oyo nini nalingi Que le naloba Seigneur, Dieu, tika puisse ete nous rendre nzambe reconnaissants. ekolo apesa Reconnaissants de biso ete pouvoir tozala vivre bato ya kozongisele maintenant. matondi Reconnaissants koyeba ete pour tozali kobika sasa ipi les yeux et les tozongisaki cœurs ouverts. matondi te Reconnaissants pour miso la na biso révélation de sa mitema na volonté, biso de ezali sa ya parole kofungwama et de son nom. ete Et nous pouvons kofungolama ya liloba na ye mpe ya nkombo na ye mpe lelo tokoki kozongisa matondi na n'a pas nzambe oublié son peuple, ete ya bosani libota na ye ti qu'il accomplira mpe ye tout akokokisa ce qu'il a oyo nyonso ye annoncé. atatoli Dieu nzambe est et demeure véritable. azali mpe ya kotikala solo Toutes ses voies sont justes mpe banzela nde nyonso ezali sembo et toutes ses œuvres sont mpe misala na ye saintes. nyonso to ezali bule Heureux sommes-nous esengo ezali kati na biso nous reconnaissons soki biso aujourd'hui ses ezali voies avec son kososola lelo peuple. banzela na ye Heureux na sommes-nous libota na si ye nous y marchons avec esengo obéissance. soki Et biso si tozali Dieu kotambola na nous en fait esengo grâce nyonso awa nzambe dans asali une biso ngolu consécration totale de na awa notre tozali vie, komipesa mobimba na bomoi a-t-il na biso retenu quoi que ce soit lorsqu'il est mort pour nous? nini yo Il a okangaki tout ntango donné. ye akufaki mpo na biso apesi biso nyonso Aurait-il pu ne pas donner? eloko nini apesi Il s'est biso donné te lui-même ye tout mipesi ce ye qu'il mei était oyo nyonso ye azalaki et tout amen ce qu'il possédait. mpe oyo nyonso Que oyo ye devons-nous azalaki faire na yango biso tokosala nini pour nous, mpo na biso nous pour lesquels il s'est entièrement offert biso na en nzela na ye sacrifice ye amipesaki pour lokola nous pauvres likabo à la croix de Golgotha? kuna Oui, na un ekulusi compositeur na de cantique gologota chante. wana Oui, mwambi je moko suis azali racheté koloba bete et ngai je peux le nasombami proclamer, mpe ngai racheté par nakoki le sang du kotatola Sauveur. yango te basomi ngai na Et puis makila na encore, nkolo nous mpe avons reçu la lisusu grâce de biso reconnaître tozwi ngolu ya en ces jours koyeba na ses ntango na voies biso banzela na ye avec son peuple. na libota na ye Même si nous étions capables de ata biso tozalaki na situer makoki correctement tous ya les événements komitia prophétiques actuels, esika na mais que esika nous maloba ne nyonso ya nous lisakoli lelo oyo laissions pas kasi nous-mêmes biso intégrer totika ete ete dans tokoka kokota l'accomplissement du plan de na salut oyo ezali avec mwa l'Église, kokokisama ya alors mwango nous na nzambe serons na lingomba que des biso observateurs kozalaka de ce bato qui se bazali passe, kotala sans avoir compris makambo que ezali quelque koleka chose doit mwa aussi se basosoli te produire avec eloko nous, les moko croyants de ebongi l'Église du te Nouveau Testament kokisama en na ces biso jours, et que bandimi ya kondima l'Église ya s'avance ntango na maintenant suka vers son bayebi perfectionnement, ete lingomba ezali kokende na kosukisa na yango nyonso na de la bonzambe na yango puissance nyonso dans balatisama na nguya je fais euti partie de epai ceux na qui nkolo croient ngai de nazali tout kondima cœur nauta que motema Dieu na ngai mobimba ne se rendra pas ridicule. nzambe akotika te Il ne ete laissera loba ekweya pas son mpe œuvre akotika te ete à mosala moitié. na ye etikala na Il kiteni l'achèvera, ye moko akomema ngo ntina comme il suka est écrit, lokola yango ekomami au jour du retour ntina de ntango ya Jésus-Christ. bozongi na yesu kristo
S'il vous plaît, ne me demandez pas comment. botuna ngai te kozala Mais dites ndenge nini simplement, Dieu le tobakaka sait. ete nzambe ayebi yango mpe akosala yango Si c'était moi qui devais le faire, soki alors je ezalaki ngai saurais nde nde comment. bongai nasala Mais yango na puisque ngai c'est lui nayeba qui kasi lokola l'accomplit, ezali ye nde alors akokokisa yango c'est bien que ce soit ezali lui nde qui le malamu fasse. ebongi te Et ezala moi, ye nde je sais qu'il le akokokisa yango fera, car mpe ngai nayebi ete il ye est akosala yango véritable mpo nete et ye azali fidèle. solo mpe Et nous sembo aussi, mpe nous biso verrons lisusu encore le jour où nous pousserons des cris de joie komona ntango et mpe biso d'allégresse à cause de ce que Dieu accomplira toloba na au milieu makasi de son peuple. koganga na esengo na manso nzambe À lui, akosala kati na biso le Dieu véritable, ye nzambe oyo na solo dont la parole est véritable nde liloba nde ezali solo et dont le peuple mpe est libota en lui, le azali véritable, katikati na ye oyo azali solo étant pénétré de sa mpe vérité. bango bakoti katikati na solo na ye À lui, kati na le ye Dieu vivant, nzambe na bomoi soit la louange, ete lokumu l'honneur, la basanza gloire et nkembo l'adoration mpe konietolama maintenant et pour toute éternité. lelo mpe mpo na Amen. seko na seko amen Amen. amen Levons-nous totelema et remercions ensemble mpe tozongisa le Seigneur. matondi na nkolo elongo Seigneur notre Dieu, nkolo nzambe na biso nous ne l'avons pas simplement chanté. biso toyembi kaka te biso tozali kondima Ce sont des vérités ezali baoyo maloba ya solo biso tobiki des réalités expérimentées par makambo des oyo biso millions de tobiki mpe personnes. bato ebelebele babiki yango Bien-aimé Seigneur, nzambe toi molingami qui es le médiateur de la nouvelle alliance, oyali fidèle koyokanisa et biso souverain na boyokani sacrificateur, nsima tu es kolo entré mpe nganga avec nzambe ton monene propre oyo sang okoti dans na le sanctuaire makila na yo céleste kuna na ndako afin na bule ya lola de rendre juridiquement valable atina ete la rédemption mpo akokokisa éternelle. lisiko na yo ezali seko Nous te na seko remercions tous ensemble de ce tozongiseli yo que matondi nous biso avons nyonso maintenant, mpe tondima ete sasa yipi en tant que peuple lokola bénéficiaire de ta grâce, oyo ezali libre accès au ebota trône oyo de la grâce de bandingoi Dieu, na yo bakoka kobika na afin ngwende na yo de ngolu te na nzambe remercier ezali pour les kozongiselo grandes matondi choses, mpo les na grandes makambo choses que tu minene as accomplies oyo okokisi en nous. kati na biso Bien-aimé Seigneur, nous avons compris nzambe aujourd'hui molingami tososoli lelo ete que nous t'avons reconnu comme biso le tososoli oyo véritable lokolo Dieu. azali solo mpo na biso En recevant wana biso ozali koyamba avec foi na kondima nyonso ton témoignage tatoli na yo que tu as donné dans cette oyo génération. opesaki na ntango oyo Nous l'avons reçu ezali dans la kobika foi. na suka tozwi yango na Par cela, kondima nous avons na ntina certifié, na yango biso attesté que tu n'as pas totatoli seulement ete parlé, tobi solo ete yo olobi kaka mais te que tu nous as parlé yo olobeli et que nous biso t'avons compris mpe biso et que nous tososoli yo croyons ta parole. mpe tozali kondima Bien-aimé liloba na yo Seigneur, tu es nzambe véritable, ta molingami parole est véritable, ezali tes solo mpe voies, liloba no tes ezali jugements, solo tout banzela na yo est kosambisa na yo véritable. nyonso ezali solo Dans la foi, kati na nous kondima nous plaçons dans ta parole tozali komitia kati na liloba na yo et sur ce qu'elle déclare, mpe oyo nyonso yango ezali kotatola à savoir, koyeba ete par grâce, na nzela na ngolu nous sommes en toi le Dieu tozali véritable, katikati na yo car ozali tu es nzambe le na Dieu solo véritable pole toyali et la nzambe vie na éternelle. solo mpe bomoi na seko Et nous rendons mpe biso toyali témoignage kozongisa litatoli avoir reçu ete biso la vie toyambi éternelle par bomoi grâce. na Bien seko aimé na nzela na Seigneur, ngolu tu as conclu une alliance kolo nouvelle molingami yo et okokisi boyokani maintenant tu moko ya conduis ton sika œuvre mpe sasa epi à ozali son komema accomplissement avec ton mosala na yo Église, ni akokokisama avec ton na épouse lingomba bien-aimée. na yo mpe na mwasi na yo Oh, oyo osepeli na mingi quelle relation d'amour puisse naître, tika ete oyo boyokani une vraimen ya entente bolingo directe, emonisama une eumela attente directe de mpe ton kozela retour, moko un profond désir tourné ya vers toi, pwasa un ardent ya désir bozongi na yo mpe de toi. posa moko Bien-aimé toza nango mpo na Seigneur, bozongi na tu yo connais nzambe aussi toutes les molingami autres requêtes, toyebi mpe oyo baposa na biso nyonso que ce soit pour les membres de famille, pour ezala les tala malades, pour ceux qui bandeko sont na biso ya fatigués et bafamille chargés, pour ceux bakobela qui sont bato liés, oyo pour ceux dont batondi la na makambo conscience, to oui, makanisi na bango etondi na les reprend et qui sont makambo peut-être tourmentés. to bango bazali komitungisama Qu'ils lèvent maintenant les yeux oyo vers ozali toi dans la foi, toali toi kotombola le miso na biso Seigneur na miso crucifié. oyo nkolo na Si biso déjà babakani na autrefois, il ekulusu y avait des guérisons na ntango wana oyo ozalaki pour celui qui kobikisa avait, oyo nyonso qui regardait le ozalaki serpent d'airain, kotalela oyo combien ezali plus il y nyoka a na aujourd'hui libende guérison, kasi koleka boni délivrance, rédemption, lelo oyo lorsque lisiko nous levons kobikisama les yeux vers toi ntango le biso crucifié. tokotambola Bien-aimé tembola miso Seigneur, na biso oyo nous te na oyo remercions babakaki na encore ekulusu ensemble de nous nkolo na avoir biso jugés dignes
toali kosepelana na yo de kozongisa vivre en matondi séjour, na ndenge omoni de ete biso reconnaître tokoki ton mpe plan, tobika na ntango na biso tes tokoka voies avec ton koyeba peuple banzela na yo na et libota na d'avoir yo reçu mpe biso et tozala baoyo accepté toyambi les messagers et les oyo messages ezali sango selon la malamu parole mpe des motindami Écritures. kokokama na liloba oyo En nalikomi vérité, je vous le dis, celui soloso qui nazali reçoit koloba na bino oyo azali celui que koyamba j'aurais oyo envoyé nani ngai me natindi reçoit. ayambi ngai Et celui qui vous écoute mpe oyo azali koyoka bino m'écoute. oyo azali koyoka Nous te ngai remercions, Dieu tozongiseli yo éternellement matoni nzambe fidèle, mpona de pouvoir bosembo rendre no ce seko na seko témoignage comme au mpona ete commencement. yo okoki Nous n'avons pas entendu la kopesa parole litatoli des hommes, oyo nous avons entendu la oluta na parole de Dieu ebandeli biso oyoki dans liloba la na bato vérité, te me véracité toyoki et liloba dans na la nzambe kati na fidélité, solo mpe kati na dans la bosembo pureté kati et na dans la bosembo na vérité. yango mpe Et na cette vérité bosolo nous a na yango affranchis mpe de tout bosolo oyo mensonge, de toute ekangoli biso erreur. na lokuta Oh nyonso na Dieu, mbuba na mabe nyonso tu pénètres toutes choses, âme, kolo esprit, toute la kota oyo vie. ezali bomoi Fais-le na biso maintenant, nyonso Seigneur. elimu Je te molimo remercie. mpe nzoto Tu l'as fait. nazongiseli Je matoni te mpo ayo remercie okokisi yango au nom de Jésus. na kombo na yesu Amen. amen Amen. amen